tali pe balandi ya réflexion. Moto nyonso oyo alingi a contacter biso. Numéro de sa réflexion ezali plus 44 79 57 16 93 94. Na répété. Plus 44 79 57 16 93 94. Moto nyonso aza na mituna na bango. Oza na mituna na yo etungisaka yo na vie sociale. Oza na mituna etungisaka par rapport makambo ya Nzambe oyo babengaka makambo ya Biblia. Kohésite te. Komela biso na numéro topesi to sala video na yo ko filmer na boye te, filma na lolenge oyo otini motuna na yo pe soko oza moko ya balandi ya réflexion pe batali okoti na biso video na biso ya intervention na yo. Awa totuna chaque semaine tozala na mituna totunaka mpona toyeba kokabola mayele na biso nyonso. Voilà. Tolobaka ke koyebana ezali koyeba ve. Kotuna ezali bozoba ve. Na bandeli koyebana ezali koyeba ve. To eza synonyme ya koyeba ve. Kotala eza synonyme ya komona ve. Kotuna eza synonyme ya bozoba ve. Eza bongo oya tuna kayende moto na mayele. Oya tuna kayenda yebaka. Voilà. Awa tozali moto nyonso azali awa. Kwela bolingo. Ay. Babike moto nyonso na sena moya. Moto aleki moto azati. Toza yango moni ba couple ezalaka ke mwasi na mobali. Camarade na camarade bazali, compagnon na compagnon basali ka mwa bosangisi pona batombola eloko moko boye. Maele na biso ya réflexion moke. Mais soto sangisa on a DM5. Soto sangisa na Congo Cool TV. Soto sangisa na Rebecca Aime le Prince. Tokomi na force. Yango zo mona na force bangelingeli. Yango mona ba force ba mitune zo ya malamu, ba réflexion ezo salama awa pona positivité. Réflexion na biso nasi bobi da mon réflexion tozo fandisa makanisi pona tome ma positivité na mabota na mabala pe na mboka. Awa moto aleki moto azali te totunaka mituna ebele pona toyekola yango totunaka ndeko na ngai. Merci na opesa bino merci mingi na pesa bino pona eza samedi tolobaka kaka matanga ba fête ba événement lokola nde na yebo bale ezobetama na terrain na biso ya Tottenham. Bale ezobetama mais ozomona ke bamisusu balingaka bale mi lokola mfumu tsako mais azwi pena ke aza pena no bale abando tante susu réflexion ekoloba nini lelo motuna réflexion ezali nini. Merci na patient na bino boza nango patience oyo eza motuya oyo eza samedi ndenge nalobaka kaka mete fois ke matanga epanzanaka ba événement esalamaka pe naloba na bino likambo moko boye banda ete bandaki nga na engami kosala bakalikila nga moko banda ete bande nazokalkile combien déjà de jours obe combien de mois oyo Nzambe abimisi na ete ya année oyo 2023 lelo eza 18e fois obe 18 mois oyo Nzambe abimisi na année oyo banda ete bandaki na otanga ngo nazotanga nazoyenga nayebake lere pa malili ekokota toyebake combien de mois ya 2023 ebima na UK. Merci. Biso topesaka sujet ya semaine. Alors sujet oyo ya semaine oyo bolanda ngai bien. Eza simple mais ezaka mwa mpe mokuwa ya réflexion. Bosala biso ya video bo défendre mo oyo ya kokumisa nde tokumisaka basi na biso lokola nga nalobaka keno source abo moide yo leki bango mère Sambanda. Source abo moide yo leki bango mère Sambanda. C'est-à-dire ngai pe na mituni na tuni pe ya ngai. Nga na mibali nyonso omona anke na leki mibali nyonso na kitoko to mona nga na leki mibali nyonso na tu
Sur sa bon mobile na tonu. Adam, c'est que la foudre. Tuna mutuna yo. Tuna madame. Yalo baka yo leki mibali nyonso. Tuna ye sikoyo. Conscience na yepe ndimake yo leki mibali nyonso na danger. Mulie sabia. Tuna tipi na yo. Ndenge oloba neke ya leki mibali nyonso na kitoko pe na tout. Eza vrai to eza faux. Alors ba intervention na bino yango ekotinda biso to ko présenter bino ba patre na bino to ba nini bato bo vivre kana bango na ndako mwasi to mobali na yo. À partir ya ba intervention na bino to koyeba soki bazoloba bosolo to bazoloba lokota. Eza trop simple. Tuna etala na miso. Coach Rebecca aime les princes. Na peso yango. Tala nano force tranquille. Tuna enano. Ngai na leki basi nyonso na kitoko. Na leki basi nyonso na tout. Allez, maman Rebecca, force tranquille pe tuna pe maman Rebecca. Aleki mibali nyonso na kitoko na nyonso tote. Soko ya ndimi oui c'est vrai yo leki yango. Sala biso video lakisa biso babilembo oyo ekotalisa biso ke conscience na ye makambo ezoloba eza soto koyeba yango. Merci.